Nous sommes dans la parfaite joie d'être là pour vous présenter cette grande émission, une émission qui passe toujours dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, Congo Source TV. En tout cas, Babi, c'est bel et bien votre émission, la source de stars. Babi, tous s'abonner massivement, vous s'abonner massivement à Congo Source, vous partager la vidéo, vous liker, vous commenter, et aussi la biso vraiment bien mimicole. Babi, de big salutations à mon boss Juré Semboni depuis les États-Unis d'Amérique, de big salutations à mon cordon Hervé Kabamba, le cordon le plus gentil du Congo Source, Babi, ingénieur Douleya Tarkabir, toujours derrière la caméra. En tout cas, donc jamais qu'on commencer l'émission sans avoir souhaité bienvenue à notre papa François Ayakibongo depuis le 31 janvier, dans la ville Provence, il y a Kinshasa. En tout cas, tout ça vraiment béni la République démocratique du Congo. Babi, je ne suis pas ça, je suis avec le révérend Manix Loupika de l'église Centre Missionnaire Cité Évangélique qui se trouve dans la commune de Bandalungwa, précisément Bandal Bambole sur Aveni Mbouela. Avec lui, on va essayer puis une fois de parler de la visite du pape en République démocratique du Congo. Douleya Tarkabir, tu peux ouvrir quand même la caméra que je puisse prendre mon invité. Bonjour, révérend. Bonjour, ma sœur. Bonjour, Naba. Ndeko nyonso balanda biso bisika nyonso baza nzamba pambola bino. Très en forme, hein? 2022 l'équipe bien dans mon pour Camille tout aussi c'est déjà bonne année pour les artistes le 31 janvier et aussi c'est déjà et ton côté déjà février ah ngaye nous les shopping 2022 les cas qui bien pasteur. Oui, nangola nzambe kola sumi ska nzamba za quel que soit les moments ayaka au pouvoir nyonso les cas bien par la grâce de Dieu. Ni église makambo ezo kende nini ba activité est-ce que ezali po bilo botomboka eso ekotika na début année comme yo campagne oh nini conférence oh ce qui séminaire est-ce qu'il y a des activités déjà? Non, pour l'instant activité moko ezate sauf que toi tu déjà ko la ordination. Il y a moi nanga moko église il était berger maintenant à un ministère prophétique. On a été coordonné le dimanche passé et le dimanche où ils ont les sous les coordonné des mois il passe comme à l'autre ministère wana prophétique les sous. Félicitations déjà naïe hein. Berger avant tout côté alors révérend plutôt avant tout côté na kati ya profondeur et émission na biso tozala awa pape saye ayaki depuis lobby visite naïe et ça là qui vraiment peuple bien comme on a que pape 5e fois naïe na Afrique aïe na République démocratique du Congo en tout cas et ça qui on dit tant on a qui visite pape na mboka na biso et ça linga ni shoni fona moni normal voilà tozana na ba cardinal mbongo awa tozana ba abbé chole tozana ba sangwe belé bon maître na bango ndaye otala bango pasta ok musique maître na bango ekotala bango to wana ezate ke ayekotala bata catholique aye pour na mboka na biso République démocratique parce que ça visite moko apostolique et eux ils ont la devise moko que non aye pour na que non to se réconcilier avec Jésus-Christ atayomo qu'on se réconcilie avec Jésus-Christ par rapport à nini ba rejuger moto visite ba jija kango soki moto aye to moni ba fruit moko boya changement de tout bagana ta koya na ye vraiment ezali memi boy mais jusqu'à côté mona le côté mbule betité likole kwete mabele tomboki te donc ça n'aura normal de tout ça oh donc pour na to yeba ke visite les visite mo fo mbule betité lo mo sin mo salama mais likole yinda ki mona ki on mais mbule betité eza ba manga musu etela na nzete pe polaka na nzete ba depe ba lia ngote donc ça na visite mo normal ndenge ba président monsieur Amboka Bayaka bon c'est un chef spirituel il y a l'église catholique ouais hier lelo hier qui soit lobby majorité de l'église catholique ba kina ba yambi ça n'a rien à voir na ba comme monsieur ça n'a rien à voir comment parce que ça visite moi ça a un impact quand même parce que tous ba demi-journée à férié yo mo zo trouver que ça visite moi l'église catholique a de l'impact dans le monde entier. Bon, l'église catholique a de l'impact dans le monde entier. Tu vois que impact l'église catholique beaucoup plus dans la politique. Moni l'air bochaka signe boy. Bobenga ngoni victoire. Mais en réalité la victoire t'es ça signe au bochaka mi balé mi sapi boy. Ça victoire t'es ça religion et pouvoir, religion et politique.
tant la religion et politique, il y a des choses sanguines. Religion, il y a une carte politique, il y a une camba, il y a une tambour dans la politique, c'est l'église catholique. Ça impacte beaucoup plus l'église catholique, dans la carte politique. Ça s'applique dans la politique et dans la politique. Donc, ce qui est pour nous, c'est long, nous sommes libres. Nous sommes dans un pays démocrate, nous sommes libres. Visite, il y a beaucoup plus politique. Donc, il y a des choses politiques où il y a mais ça n'a rien à voir avec l'église. L'église, il gagne parce que la seule personne qui est là, c'est Jésus-Christ. C'est la Christ. C'est un homme comme nous avons déplacé pour l'Italie. Bato bakwa yambanga na Italie mobimba ebongi. Tu n'as pas changé dollar, na changé taux na bon. Tu n'as pas na 23. Tu n'as pas na 23. Pas payé mais tu as na 23. Pas payé, tu continuer na ba rythme na biso. Et on l'espoir quand même de gagner beto ils ont changé makambo changer tous a béni quand même papa. Espoir to kozala to changer esa ile biso mbongo. Ile biso mbongo te. Le gouvernement minduki te to ele biso bénédiction to na bitumba na est au président na biso Félix nzamba batela ye apambola zo bunda pona yango biso tozo sambela nzamba sunga biso bitumba na biso ya est wana esila donc visite ya pape ngana trouver na normal na moni logo ya spécial na kati c'était le comme extraordinaire na kati exact eza visite mo normal ndenge ba nyonso bayaka c'est mo pe cardinal mo so ya utaso ni nyangwa yaka. Bon, il y a visite mon normal. Ça n'a rien à voir avec l'église et tout ça, non. Beaucoup, au moins, non, bah, mais sinon, au salon, on est l'église catholique. Alors, ça va, merci, l'église catholique. Et tout, à la stade, à la qui vous na ndolo, le na stade de martyr, papa. Ils ont qu'à catholique. Donc, pour moi, que non, aïe, pour na ndolo, non. Donc, aïe, pour na biso, nyonso. Et à te quand ça, la carte église catholique. Bon, ça, c'est normal, hein. À cause de la peine à stade des martyrs, fallait pour passer à stade des martyrs. Héritage à stade des martyrs. Vite, il m'a invité à stade des martyrs. Ça doit être la babiloko et bien ondeni. Non, tu as un monde de réseaux sociaux, tout le monde a bloqué. Il y a des ventes à Natala, on a mon on a des réseaux sociaux. Nous avons un téléphone, na côté na réseaux sociaux. Na zana kati ya monde. Na lo banda ko ignorer que na bloqué na yiba ondete. Na zela na leka na zela. Nzela nazoleka place nga na futela na sima na nga bareza babeta musique babeta musique to yoka ngonyos to mona ba publicité na télévision ndenge leka to mona ba panneau ba te publicité hérité stade de martyr babeti vite imana babeta na stade de martyr papa ko na stade de martyr atondi sango ve plein tant atondi sango na kan yo mona biso moi là papa atondi stade de martyr concurrence est comme il a fallu pape na hérité ba on comparer bon. On a fait rigolo la paix mutoya kasi bon je vais aller cette na ka pena ndeko moko ya pasteur boy faut pas beta pe kuna ndeko moko pasteur nani kabundu alesa na Moïse bon bazala mo tentative ya obeta na stade Moïse mbiye na Joël Francis moi ba beta stade mati there is a sum of is a sum for wana bena stade martyr to somba bien Tumboli nous sommes ici avec les révérends Manix de l'église Centre Mystère Évangélique. Nos opinions par rapport à arriver à pape tout ce qui impacte nini au arriver à pape et ça na mboka na biso le cause touché qui mo makamba politique lobi ki ko ya na yeza politisé to monaki Francis Kalombo na koleka na moko ya ba chaîne koloba ke non visite ya pape et comme ma solution ça va régler des choses dans l'est de la République démocratique du Congo donc tout s'attendre que pape ndaye boye ki mezokota quand même na est na biso bon moni batu ya politique bazaka on selonga na benga bango ba mbela double tranchant moni kanda lobi bongo tant papa wakindi abana siko critiquer pape po luka makambo est kuna wele ko yamba pape aya sali nini da ba politique ba politicien ngapenza na ngapena vraiment ko s'intéresser na bango mingi te po bazaka ba jo ba changer na bango alors visite na ye ndete ozolo baboye bon
beaucoup plus ngana monika yene makambo ya makambo na ye église na o ya kamba fo ya pe ko visiter ba cardinal mbongo de pas comme cardinal papa na yena no ayate père spirituel maître na yebina ayate na mboka ya zo kamba quand même ezai sengo pona cardinal de pas comme cardinal ayambi pape ezai sengo makasi pona cardinal l'église catholique sepeli ba mama bile bazana comme na 70 80 ans pe musuna mona pe pape te ayoka ika na sango comme les années pape nani ne ba pe comme François Pape François ouais mi pe Pape François ti tango kenya so ba ko sala biso pe Saint François moko pe bimi ce soir donc eza malamu ça n'a rien à voir na makambo nyonso to bato bazo luka na kati ça n'a rien à voir mais bino église de réveil bouta to bouta pe na catholique boza moko ya bana o bobima na catholique koya ya pape fallait ki bino pe bozala wana boye ba pe ko kami ko yamba babenga ngo église bima na kati église de réveil bima na catholique te église bima na kati catholique za église protestant nde bimi na catholique babengi bango ba protestant mais boti bana belé mais j'en ai expliqué te église protestant c'est-à-dire soki ba bima ki kuna po ba découvrir ki makambo eza na nzela te nde sa ki ba bima babimi nde babandi basaba makambo nyonso baleki na kati wana ti église de réveil bimi l'église de réveil bimi pe na bit pourtant protestant balongwe na catholique babandi musala bien ya na tamoko pe makambo bango mate mais la catholique mususu ya mike bango banda ko s'introduire na yango réveil ko bima wana comme ndeti nini po catholique le to benga ngo maison mère makamuni na mike esala ke non balongwa na catholique et réveil pe bima to ko mapela ba boye ke réveil botongi be église belé yango moni ke sikoyo église de réveil ne récupérer nyonso église catholique maison mère par rapport à nini et bongaka moni poza la papa ya solo oza la mama ya solo oza la parent ya solo bongo ozwi mwana éduqué yo pesi forme obimisi yo ane papa to boyete bana ba rebelle bazala mais tant que siko obimisi mwana likambo eza normal te likambo eza yo ndo za mabe ndo za na faute wasu mama te on perd déjà pouvoir on ya ki mama on perd donc déjà dans l'église de réveil na église protestant eza na lignée makambo mususu ndo to na eloko moko te me ngana kina ko yamba papa na yambe na neti nani ngana elie ezati ngana to na relation moko te po déjà makambo déjà yazo kende nango na ya biso esimba te aota ko annoncer awana to landaki na ba réseaux sociaux que il faut ba revoir Bible comme ya kala. Alors Bible zo bana biso que n'ajouter rien ne retient rien. Déjà tout ça déjà quand tu as dans le langage morote. Bible pekisi moi yo ko imaginer ko accepter mama. Oboti mwana no mobali bébé Graverdi. Akoli lobi Graverdi ayeli yo mwasi yo s'attendre na bokilo yango ya mwana mwasi mais le bokilo mwana mobali. OK mangenge 3 ans ya prière. Est-ce que vous pouvez accepter yango? Est-ce que Graverdi na Graverdi ba ko bota mwana? Mais c'est comme contre nature. Et yango makambo bango ba za ko accepter. Yango makambo za ko accepter que les homosexuels aussi ba na le droit ya kozala libre. Dans quel droit? Même ba loi ya mboka epekisi yango. Ce qui dans la Bible, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Loi nanu yambo ke pekisi yango. Mais comment sukoyo un prêtre, un chef religieux peut accepter que mibali? C'est diabolique. C'est diabolique. So comment ngai na joma ko na ki kwa kuyamba mutabo na beteli mo na futi transport na keti mana moyi na vandi nzala papa ye atenga kaka kwa ne longi na zongisu na kwa lobi na kufi basta vraiment OK là balembe atio kwa na longi biso biloko na ba chabiso ngo en tout cas ba élèves nyonso ba tanga na ba école catholique parce que biso bima na ba école catholique tozaki moi ba ke ba chebi ba tono be ngo putulu ba chebi no signe ya croix au mona messe ya nini faut za ngo na éviter signe ya croix ndo ba na belé mayele za la sote na vina ba
bana bele ba perdre ma yele pour ba croire yo za na bombe ba déjà croire eli what croire wana ezali what et bien na croire ezana 4 coins ya monde Jésus Christ pas kufana asiti croire na siko ezali ya nani croire ezana 4 coins ya monde 4 coins cardinaux ya wana ezana sali croire siko obati wana kati na pe pentacle ezali croire ni ba wacha e ba tiona musapi nini parce que misapi nyonso mwana loboko bo monde ezabo nyonso 5 bezana signification non nyonso bo dans son azu bago na la tangwa même yo moko ozali toni son azu ngona la tangwa ozali toni oza d'accord te pourquoi parce que senga ki awate je dois moi mobala la tabaga fiançailles ezala te est-ce que tout le monde mobala la tabaga fiançailles contre nature rien contre nature babiloko oyo sisita kanda ya nzambe po aboma Sodome na Gomorre yango oyo tellement mabe komaki belé mabe komaki makasi mataki makasi epesi nzambe kanda kula zoloba que vous avez allumé le feu de ma colère et ça va vous consumer. C'est ça. Et le que ça nzamba boma batu na ta ya Noé yango oyo tant mutaza ko accepter baza ko accepter lelo ba payer belé Europe comme ndengwana batu ba to moni na ba vidéo na réseaux sociaux mutabala na cheval balatisi cheval voile cheval on a mukanda Lévitique 18 Bible zoloba okoki kusangisa nzoto na nyama te okosanga nzoto na nyama te c'est contre la nature. Mais comment une église peut accepter comme ça? Comment une église peut accepter comme ça? Comment une église peut accepter? Donc, batu bazo monate. Est-ce qu'on a to fingi batu? Tout ça on kamboye salama. Vraiment. Yango tout mona. Oh, le pekisi biso yango. So tozo na loi ya mboka na biso loi ya mboka pekisi na no mwasi balinga. Ba bisa so constitution ya mboka tota place ni ba autorisation ni ezali. Eza wapi? Ezala ate. Mwana ndeko na biso ya cameraman nda zabo c'est le frère Yatarkabi d'où l'ingénieur. Hein? Ingénieur Doule Yatarkabi. Ingénieur Doule Yatakasuni ngana. Ingénieur Doule kola pambola. Siko to vandi boye ingénieur Doule nda zaboye akene ko bala mwana moko ya 10 ans. Non boma. Tayo moko. Mais pas comme quoi accepter biloko bongo. C'est déjà contre la nature. Biloko toto et là ça nous sommes à la fin du temps. Nous sommes à la fin du temps. Diba biloko bo mona o. Tant va toucher déjà Bible. Balongo la Bible. Ah, faut ba ça mais babeta sur masasi. Babeta sur Bible na ndako na masasi. Nous sommes prêts pour mourir. Leti bitoko biso bisi na kufa déjà. O nzota pamba. Na to bominga o sayangelo, isangelo. Pour la vérité, nous sommes prêts. S'il s'agit de Jean-Baptiste bakata bango kingo, famille tigala beti. Batu tigala beti. Ba Pierre baboma bango. Pierre akufa na Italie, baboma na Italie. Baboma na Italie. Ba diembe saye makolo likolo mutu na se ba beta akufi. Ba Paul baboma bango na Italie. Et nous sommes là. Pour la vérité, nous sommes prêts pour dire la vérité. Parce que mission tout ça non na mokili yangwana. Mola to lata ka chemise to lati col wana na esa basala nzambe belé za inventaire te ngana ba mbala le but na réunion na ba pasteur na convoquer ki awa quelque part dans swana bango na esa bango aso zaki ba pona ka musala église ya ki pasteur na pona wote so musala ki pasteur ba pona ngana pona wote poza musala mo passe oza obligé ya koloba vérité c'est ka vérité ça ton revendre to banga rati wapi non. Yesu abaki pona ngai bakoyina bino pona nga ba traiter bino mabe ba mena ba tribunaux pona ngai nous sommes ses disciples o nyonso esala maana to yebi ba magwi nyonso esala manakasi et ba visite mususu esala ma ya batu mususu to yebi pourquoi. Berger révérend pardon mais quand un peu qu'au fond la biso parce que le temps on touché que ba visite na bango yebi pourquoi tout mais quand un peu cause question tout moni papa ye ache moi signe mo boye comme bat beaucoup chona ba stati ma beaucoup so sélection ndeni nie je crois ce qui fallait pour papa cha ngo mini je ne sais pas bat ba comme ko publier ba cha ngo to cos ndet na film je ne sais pas bit ya pap na mboka o ezani parce que tu as parlé boyebi les pourquoi bit na ezani boyebi antolo bano awa moi même musicien mais ba misa profane bazawana va même ba misa mususu pe entre parenthèses chrétienne entre parenthèses ba misa chrétien entre parenthèses wana ba musicien chrétien entre parenthèses
ba musicien chrétien biloko nyonso ba cri nyonso ba boaka ba geste nyonso ba osala baza ba ignorante ba yebi biloko za na sima ba yebi biloko za na sima cri nyonso ba zo boaka ba yebi biloko za na sima donc si ni nyonso so tali eloko yo papa tie si ni wana tie soki za so ya boyeso nini fali ataka ngo ba joueur ebele ba tsaka ngo ba monsieur ebele ba tsaka ngo déjà signe ya pouvoir ya domination. Eza signe ya domination. Eza signe d'alliance iti. Asangisi mokili na diable. Ya signe wa. Omona ba église mosusu bata drapeau ya États-Unis, drapeau ya Israël, drapeau ya Congo. En réalité drapeau bataka benga Israël za Israël te. Eza Israël te na kati so tali drapeau no mona pentacle la mozana lisu na kati. Tala dollar o mona ngona kati. Tala dollar au monde on kati tala église nyonso ba église nyonso ba rose chrétien au monde ba biloko wana ba signe na kati tala ba église o nyonso ya ba maïka ya ba flamation au monde ba signe na kati clip moko frère nani frère na biso moko boya azimbaka frère Moïse Mbi clip moko sala buna nzemu ne moko boya zaka ntima beta kala boya lo sambo na ngai babiloko moko ba karo moko ba tsana sebo kwa dame babiloko flammation ya temple mo bien pasteur comment dire mais babiloko pour créer ba vie étonnée non comprendre pour créer ba base étonnée est-ce que mambo le baso ils aura ba vérité ou soit vous avez besoin de créer ba base mais soko zui olantoro makambo eta toza ba ignorante pana ko le kate na lo makambo ngamo na yebiti non eloko nyonso moni même l'air to lataka touche ba couleur non seulement jaune, rouge, noir, bleu, nini pembe wana. Nyonso yana signification. Nyonso yana signification. Oui, expliquez sur la signification. Noir wana za mokili. Pembe rotsaka awe ezala liloba nzambe. C'est-à-dire oza obligé ya koloba liloba nzambe sans oksangisa yango sans mélange. Rouge eza royauté. Jaune wana za moko ya divinité ya nzambe. Et basalo moni ba masala na se bangonga na se wana eza signe ya sacrificature, c'est-à-dire un sacrificateur ndaza na droit relata muto présenter offrande de panza yangwana c'est un tenue sacré. Or divinité wana tolataka bato na divinité na bango ti tolata ngona yo mona mutuma journaliste m'a posé la question ndeni ba rose christa ba la tango bino bolata rango église catholique la tango non kaka ilamba batsaka na kingo wana moi batsaka etol wana yango zo la sa place yo zali eza na signification divinité mobimbe za wana so ngamo na yebi divinité ina za no naza ko s'adresser na nani offrande na représenter pas nani à travers la tenue na lati les a blague te eza vie mobimbe eza vie mobimbe da ba visite mususu bato ba osala ngona tina parce que il faut bien imposer. C'est qu'aujourd'hui, on peut aussi donner Marcelo, le pasteur Marcelo, le barak et les cambo et salara et betara moi pas si l'église de réveil au téléménara ok non église catholique c'est l'enfer. Et puis c'est que le ça d'attente il y a enfer. Et puis au PCP raison. Baba to ba téléménara pour ba yebiti. Ne singa téléménara été. Et au moins nzamba pambola. Wana omona nga mwa c'est Marcel nzamba pambola batu ya telema po bayebite so alobaka nga yebi pourquoi alobaka na ignorance te parce que na kati église catholique me beli zali et moi ce que comme ça ni lelo yo tout le monde même na l'église même na biso na l'église de réveil mutoyer azana problème et problème oye monde aza source nango mais pour na kobattre l'église pasteur bon abani ko lobane vérité. Moni na yamba papa moko boye un jour papa a travaillé 20 ans dans la société moko mboka na biso ba yo longole musala a se retrouver na vie moko boya pasi siko ya kuta na prophète moko munene ya mboko prophète munene kuta prophète moko munene ya mboka na biso aleka pe na ba télévision ya munene penza pas sous prophète nini prophète moko munene ya mboko prophète ayebisi ke non
Pardon, oh benga abino ba de big na limbi sang na katote pour nga lobi de big na sens que non on mouné en anglais c'est big non na sens où on est oh nga de ba benga nga de big prophète koyela nga ité. Obanga. Non, prophète aminene quoi. Prophète ayebisi soko communauté oyo perdre musala, o perdre nyonso eza mama na bino. Mama na bino nda sali boye. Po ona opese mbongo te aloba e maloba. Papa wana na mama na ye bakabwana te bakabwana. Mutu moko asaki tokutana na ye. Tant tozo solo na no poser ba question. C'est papa yebisa na parcours a vie no sali ndenge nini. Mutu azo salaire ya 450 000 francs. Mais a futa la denda 450 dollars pardon. Ana denda kwa futa. Koto ya futa kanda kwa 150 dollars, koto ya futa kanda kwa 100 dollars. Ndawaza na bana mibale ko bana misatu koto, bana misatu koto. Awa mibale batanga na université, moko za na humanité. Awa mibale bazana na 6e ba présenter, moko za na primaire. So beta calcul minerval union sohana. Kolia, maladie, kofuta ndako. Yebisa mutu abonga sa elo ina vie. Daga defa. Makangi bandi. Nasi nga c'est clair ma papa ndoki za yo moko. Atomboki akena. Onga na monate. Na aveugle tina lungenda una besoin comme pa na yana za aveugle. C'est-à-dire vérité ne batu ba obanga pona ko ba. Na meza ba patu bele ayebi vérité mais a obanga kana so na lobby boye a papa okanga nga oboma ngai. C'est ça so mosala nzambe te. Wa so mosala nzambe te. So mosala nzambe ko banga ko loba vérité, asa so mosala nzambe te. Donc si notre frère a joué courage ya ko loba maloba ndengwana, il sait passer continuer ba menacer déjà pour makambo. Frère Patrice ba menacer. Ba ça envie. Ba ko Bible zo bana so Yesu zo so boy. Ko banga te mutu akonyokola ka nzoto apamba. Mais molimo osimba te. Banga ne mutu akoboma na molimo na nzoto. Oh mutu akoboma molimo na ngana nzoto zaka Yesu. Andere ya Christ mutu akoboma molimo na ngazati. Boboma na bino nzoto bokocha ngo kasho papa mama nana ba cicatrice ya kasho. Ba kraka zo mona ba noir ba kraka pona Bible. Pona Bible na zo fimbu na mukongo. Pona Bible ba levangai. Pona Bible. Daniel Zara sina kufa na loko obangati. Et ce Koufa, tu nous as parlé que pour l'église catholique, le que non, visite est normal, il y a beaucoup de choses diaboliques, mais bino bozo le bakara pour l'église catholique, mais bino pe église des rêves, boza pe marambu diabolique pe belé. Sur tel l'église des rêves ko boma na makasi ezali poison batu botombo longo eze église des rêves ko yinana ko boma na entre bino na bino église des rêves poza makambe belé diabolique eza na kati na bino. Wana eza ba commerçant. Ba commerçant. Moni lelo ndenge ingénieur azaboye ana moi pire petit na yemoko asala eloko te. So amona vie ukindaga botika ngaka we musala caméra tangeli ngoti. Parce qu'il faut tangeli. Prise de vie audiovisuel aye ko liangote. Mais le quoi ingénieur azana caméra ayebi ne bas afima o yaka na ba memayo. Moni awa fina awa. Moni awa fina awa. Moni awa sala so besali bo zoomer. So sali bo zo mutu yemoko. Aye barate. Yebi. Esa wana école mutebimisi. Yandi mona papa na l'église bile ba pire petit ba mo pire petit ba pire ba me confia petit mo confia ba dai ba do na kina ba gender petit yo pe yo no zabwe na l'évangile simba petit na ngala ta courage Bible lo ba sa l'église domo so ba koto bilo quoi mo sai na nzambe na sa ba tumba na mbala on reconnaît pas un homme de Dieu un enfant de Dieu parce azana molimo na nzambe parce ka osakola non banganga peso mutaki banganga ba sakola. Et prophétie. Les prophéties. Mais ba reconnaître que Moussa Nanzama tang ba découvrir ba fruit. Moussa Nanzama ko sala mutu mabete. Na 2016 nangana kufa. Ya na réunion moto kenda ka tono ki réunion ba passer nzamba ko sunga ba ko komisa nga secrétaire général. Parce que réunion ngamo ka jeune. Tala batata mikolo. Le président ça travaille canaba jeune président Félix en tout cas coup de chapeau merci vraiment pour na mona ote ko mona bourgmestre ya kona kati mabate bourgmestre ya commune ya Kasavubu trop jeune en tout cas merci président coup de chapeau à vous. Nzamba pambo na initiation na initiative vraiment malam atombola ba jeune pour kulu na pesila
Ce que le coin se retrouve dans la vie, mutima et baby. Quand na kati wana ne balé sans poison. Na kati wana. Et mutasale lo wana ebi na ngai. Nzamba limbisa kaka. Pourquoi? Parce que dans ba to ebele ba bongwana te. Yo okoki ko imaginer mutazo ebisa ba to na ngai ya d'ailleurs qui passe nga na mungala. Oh, comment ça? Comment ça yo pa uta nga na mungala? Nga soko teto te e baby to bongisa sima. Wasu mosala nzambe te. Nga bien musakata. Nga bien bango ba mungala nga za mimi walo ba ye ba mi ya za mungala. Ndena esaka kana so za mungala sa no koma mwana nzambe te. Donc, pose à la serviteur de Dieu, il faut d'abord moi en Nzambe. Or, pour comme moi en Nzambe, il faut se repentir. Ou se repentir, ou se transformer, ou yambi sur le kola kolope mobi kisinayo. Allez, au comme mo sa Nzambe. Donc, comment que mutatio musapi na lisu. Ozong si pété. Et batu baza ko utiliser Bible na nenga mabe. Donc, deuxième pour point yangwana. Ya batu mo basa ba trouble na rate église. Ba commerçant wana. Deuxième point na bango que non lelo yo mutu ye moko comprendre la Bible mabe Bible lelo zo souffrir na makambo yo ye moko comprendre la Bible mabe ayebe ko interpréter ngo mabe. Et troisième point za bandimi ya bandimi comment maman na âge na yo pe na mutu ma yebiso yo wana mari de ndo zaboye na yebiso yo c'est wana mari de nuit. Alors mari de nuit pour bima il faut na salo service na sokola yo pakolo mafuta. Et aux ala likolo na na vidéo mon téléphone serre moi la likolo pasteur na sous-vêtement ya pamba na plein culte ala likolo pasteur ba monsieur Marie de nuit. Donc mutuana asokoli ofele asimbi yo ofele apakolo mafuta ofele azwi bilengi ofele akoucher na yo ofele opesi sous 10 000 offrande. Tout ça pourquoi? Parce que bandimi ba bongwani te ba lingi maloba nzambe te chrétien ya église sans Bible. Donc, c'est ça le plus grand problème. Et le réseau souffrir et faire souffrir l'église des réveils. Pire petit. Mais qu'est-ce que vous, le pasteur, vous êtes en train de faire pour que l'église des réveils ait quoi en abambé la tête? Parce que binon de bozaba en tête. Ceux qui l'église des réveils ils souffrir les lots parce que ma terre à repentance et longwa et comme ma terre au pambama au kokende poto libala no ko na fleuve du Congo même à ta présent na biso à ça libala na kata fleuve te. Moi que binon de boza ko pousser que ba blo on sur kota. Ngana sali que na sala génération moko. N'a préparé génération moko yesu nzamba yebisaki Eli tant Eli abi je suis pas plus meilleur que mes pères Joana Yongai ayebisi Eli il y a encore 7000 hommes on a réservé ça dit na ça la génération moko génération oyo ya ko changer makambo donc na za 4 ans il y a la préparation na zo préparer na ba jeune serviteur o ba ko ya ko renverser ba biloko nyonso wana. Parce que papa na biso papa na biso même ba tout dans ba tono ba papa penza wana ba papa mais ba yoki biso son ba papa biso eto tala ba na TV bo pena alors qui alors que non ko so ko longolio mais le comment longo na bango le so comment longo na bango so ko longolio komona j'étais étonné que les caniboso église on ba pantole ba na ko kota comment kota. Et on comprend que non, pour y aller Nzambe ya bien pesa mbongo. Révérend Manix pour y Nzambe bien pesa mbongo, on comprend le qu'on a mais to comme na biso na suka un message de la fin pour na bato nyonso balandi biso, moi message de la fin pour arriver à pape atako to boya arriver à ngombe moi message moko fort et ça la paix bien et puis un numéro de contact, au peut un programme et église directement. Un message na bana nzambe nyonso. Nous sommes dans le temps de la fin. Le temps de la fin. Ndeko nanga jitango zali jugement dernier zali mutako sayote et fin du monde ezate que soko kufi wana fin du monde non. Soko kufi yeba kiza encore na déplacer zelayo. Toi na vie éternelle. Tant bazolo la vie éternelle, dans le ciel, pas dans nzambe la vie éternelle les a, dans enfer peut vie éternelle les a. Mais vie éternelle avec souffrance. Donc, nous sommes dans les temps de la fin.
Babiloko nyonso bozomona bozala paniquer nango te. Bozala paniquer nango te. Croire seulement au Seigneur Jésus. Jésus-Christ existe. Yesu azali. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Et il vient. Si tu as un problème, sache bien, si tu invoques Jésus, Christ va intervenir pour nous. Zala na foi et pas na nzambe, kangama na nzambe, et mi batela parce que oyebi mukolo te. Mi batela Yesu azoya. Yesu azoya. Message pour na mboka na biso. Oyebi pour na mboka non? Arrivé à Pape. Bon, message pour arriver à Pape. Bah tu n'as l'église catholique sur été bino pour yamba Pape malam. Bozala na ye si mukolo akozonga azonga na epe. Non, nga sueta mabe pona mutute. Azamu mutu nzama azana posa amna ye wana un jour peso ki apesi vina ye pa na Yesu. Awaza sauver. Na lobi gaga. Un jour apesi vina pa na Yesu awaza sauver vraiment. Donc bana nzambe kola zana bino vraiment nzamba batela bino basali na nzambe tant ya koloba vérité yango yo. Tant ya ko bongisa peuple de Dieu yango. Un jour, nangai pasteur, nayo pasteur, évêque, archibishop, apôtre, docteur, prophète, évangéliste international, évangéliste national, évangéliste provincial, évangéliste communal, évangéliste du quartier, évangéliste de l'avenir. Un jour, Zamba ko jige biso na musala oto osala. Un jour, kola pambola bino, apambola mboka na biso Congo, kimia na mboka oyo. Le programme na biso qui est chaque lundi, chaque mercredi, vendredi de 17h à 19h et dimanche de 9h à 12h. Et chaque samedi, tu as une école école des bons disciples. On a préparé des armes. Tu as une église de réveil. Armes, on a besoin d'église de réveil non libre. C'est pour ce qu'on a ça. Faut tu banana nous. Après tu takena nous, tu qui ne ko bongisa libanda. Libanda, tu vas dans l'église de réveil. Chaque samedi de 8h à 10h, tu as une école de disciples, école de bons disciples. Yaka, vous allez former dans Nzela et Nzambe dans Makambwanzam pour ne pas te pater par Nzela et Nzambe. Et dimanche le 5, à pasteur, na bien sibino, voya ko introduire, ko accompagner biso na service à munene tozanango. Donc, ba Nzambe dimanche ba saï Nzambe le 5 février. Tu as une ordination. Moi, c'est un bon serviteur aussi. Bano pena bazoya. Donc, toujours confirmé ministère naye, ministère prophétique au Nzambe, atali saki nanga, topé saye, lotomo wana, ndenga lata ka kol pas comme lata kol. Et ça mena batunya sote, papa na mona balata ndemo. Et ça mena batunya sote. Nda topé sa ban espace. Le dimanche, il y a le 29 pour na prophète Yannick Kalombo. Et dimanche, ça sera pour le prophète Joël qui pack le dimanche le 5. Vous le numéro de téléphone est plus 243 89 57 12 788. Plus 243 89 57 12 788. Nazako souligner boye. Bengangai maman. Talanga bien, maman, talanga bien, sœur. Talangaï bien. Naza marié, je suis marié. Nana moi si mon konga naza te mutu wana ba ya souciati te. Na mutu souciati nazo yebisao déjà. Bengangaï, j'ai une femme, onzamba pesanga cadette mwanga lupik, une bonne femme, une femme très très douce. Na mona moi sabonga na mukilité. Atika pe ozalati. La seule femme onzamba sana mukili ya douce, cadette mwanga lupik. Da soko benga ngai to sur makambo eza bien benga ngai soko ko benga ka pona nazo ilota yo okolota ndo to kufi nzamba pambola bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande mission. En tout cas, merci révérend pour la disponibilité. Nayo, Babi, merci. Nous avons pambola ban église, nous centre émission c'était évangélique. À pambola maman Siosel Clémence, à pambola Sœur La Grâce, à pambola ban la nuance église cité évangélique. Babi, Babi, les propos tenus engagent que l'auteur. Na bona ngai bozangisa ngai ki ba po bino YouTube yo so bo simbo sangisi na journaliste na mutu
évité. Il y a bien filé la PC réseau, il faut to boma YouTube. Mais to boma YouTube bien filé. To tigara Congo Source, notre chaîne Babi s'abonner massivement à Congo Source, pour activer la cloche de notification. En tout cas, c'est par ici que s'achève cette grande émission. On se retrouve prochainement, même chaîne avec un nouveau numéro. Yatar Kabir, on se retrouve prochainement. Bye.